nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. esangoza na bisika nyonso lovili baku ya kolanda Mega FM édition ya mokolo lelo yango ebandimbo tenebino. Diplomatie parlementaire c'est ngebo ba kelobi l'équipe président ya chambre basse ya parlement Aimé Boji Sangara a échangé na chargé d'affaires américain Mac Carey. Président ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Boji Sangara a s'entretenir qui lobby leki na Lan Makari chargé d'affaires et ambassade des États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo. Ben échange na bango ezalaki essentiellement porté sur la priorité et agenda la prochaine session parlementaire d'Assemblée nationale. Parmi les principaux textes évoqués, balobelaki notamment projet de loi portant régime fiscal, na proposition de loi et révision ya code minier ainsi que projet de loi sur budget d'Azar. Et Sengeli Boyebake rencontre Oyo et Ezali ko témoigner intérêt porté na renforcement y a échange entre chambre basse et parlement et gouvernement américain sur implémentation et accord y a partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique ainsi que sur la réforme prioritaire et banger y a gouvernance économique. Ah oui, Boyende Ezalaka. Yeke yo. Dossier Floribert Chebeya Fidèle Bazana et Seigneur Bobake, ministre des droits humains, maître Samuel Mbemba Kabouya a réaffirmé volonté et engagement et gouvernement dans ma famille. Je viens de recevoir maître Katende en tant que vice-président de la FIDH et maître Ngomo qui est l'avocat de la famille Chebeya et Bazana. Je dois vous rafraîchir la mémoire en indiquant que dans ce pays, un grand défenseur de droits de l'homme, avec son collaborateur, avait été tué par des agents publics. J'ai dit agents publics parce que cela a déjà été confirmé par des décisions de justice. Et les procès qui ont été organisés jusqu'aujourd'hui n'ont concerné que les exécutants. Mais les hauts placés sont encore en cavale et pas encore jugés. Alors, le but de l'audience qu'ils avaient sollicité était d'obtenir l'accompagnement du gouvernement à travers les ministres des droits humains pour la suite des procédures. Je remercie le ministre des Droits humains qui nous a reçus avec beaucoup d'empressement, qui nous a aussi donné suffisamment du temps pour que nous puissions lui expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes venus le rencontrer. Comme lui-même l'a précisé, il a été touché par des questions dont on a discuté avec lui et nous a garanti son implication personnelle, mais aussi l'implication du gouvernement congolais. Il faut rappeler ici que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il a apporté un soutien très important à cette affaire Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, et le ministre s'inscrit dans le même appui, notamment pour que le procès soit fixé le plus rapidement possible, mais aussi pour la vulgarisation de cette affaire auprès de beaucoup de jeunes dont la plupart ont 16 ans aujourd'hui, n'ont pas connu Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Procès Rebo Tchulo, tribunal militaire à garnison, Yangaliema a renvoyé verdict pour Nalkolo jeudi 27 août 2026. Pour sa décision en audience, monsieur. Il est de la loi
que les juges ayant participé à l'instruction de l'affaire sont ceux-là qui devront participer à l'audience de la décision à intervenir. Que, faute de le faire, cette décision sera entachée d'annulation. Nous avons attendu depuis le matin que les juges qui ont participé à l'instruction de l'affaire ou son suppléant ne viennent plus permettre à la juridiction de décider sur le sort à intervenir sur le prévenu déféré par le ministère public et faute malheureusement à 14 heures. Les tribunaux est dans l'impossibilité au seul motif de l'irrégularité de sa composition. Pour éviter que la décision qui devait intervenir dans cette affaire ne soit entachée de cette irrégularité légale et que cette affaire qui a pris beaucoup de temps ne soit annulée par ce fait, nous allons renvoyer. Le prononcer à intervenir, le temps pour le tribunal de se composer régulièrement avec les juges qui ont assisté à l'instruction de cette affaire et qui ont des soucis de santé. C'est pourquoi monsieur le greffier a dit que cette audience est suspendue. Elle est renvoyée à l'audience de l'hôtel, c'est-à-dire le jeudi 27 août 2026 à 9h. Vous allez notifier les défaillances. En séjour en Belgique, Martin Fayoulou m'a dit du président, il y a ici des alliés qui multiplier la rencontre dans la diaspora. Mais awa ezali eloko oyo tokotala yango na ndenge ya bomoto. Mais moto wana ye sikoyo batikaki ye ntango ifale bapekisa makambo wana bapekisaki te. Mais sikoyo bamboka etandami kuna azwi epe ozongisi ye makasi. Kabila silaki na ye. Kabila silaki. Sikoyo boke kuna o condamnation. Oh ceci, mais bon, il fallait neutraliser. Il fallait neutraliser. Sikoyo dans la commission qui donne droit à quelqu'un aux États-Unis qu'on ne va pas donc la sanction. Alors sikoyo bolingi botika bokosala nini? Maman ezali pasi mais tango mususu pasi wana il faut qu'on le baque nakanga motema tout à l'heure parce que solution ezali omoni balobaka likambo ya justice c'est la justice c'est qu'on landela ngo makambo o yango et sengeli elanda mais biso eloko tolingi koluka kinya ya mboka na biso nalingi te bano bakoya lobby baloba bino bozalaki awa songolo pakala kingandi fulani bosala keloko te il fallait bosala dialogue bokomi okokabwana bosala boye à cause na bino solution ezwamaki te toke oyo alingi koya aya oyo akoya te etali ye mais soki abengi mutu nyonso
oya koya tovandi tosololi tosangani toyokani mpona komema mboka na biso likolo mama komona pasi te na yebi ozomona pasi ngai nazali awa baza kofinga baya na nga basi baza kolela noko babenga noko mpona bana na bango noko ndenge nini boye musolo baboyo kuna kendi azongi mama ngai wana ozomona nazali awa esala ngai pasi te mpona nini mpona kobundela ekolo alobaki na mokili Rochelle alobaki ke na ndimi baloba na mokili nul n'est prophète chez lui ok emba maso ekolekai nakipa te nasambwa Touché à propos, le président Yaïside Martin Fayoulou m'a dit communauté Banya Moulenge Baïchonjaki, na secrétaire général, il y a eu des pèses, Augustin Kabouya, AK47. Notre souhait, c'est de bannir ces discours de Fayoulou, qui seuls émettent des discours discriminatoires au sein des communautés congolaises, au sein des tribus congolaises. Il s'aventurait dans ce genre de discours, contrairement au discours du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, le garant de la nation, le père de la nation, a émis son discours. C'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui prône l'unité, la cohésion, la cohabitation pacifique. Il parle du peuple parce que son slogan, c'est le peuple d'abord. Il se bat jour et nuit avec une diplomatie agissante pour mettre hors d'état de nuire l'agression du pays. Monsieur Martin Fayoulou se rallie derrière l'agresseur, qui est le Rwanda, c'est-à-dire son discours vient corroborer ceux des officiers rwandais, partant du président rwandais Paul Kagame, de son ministre des Affaires étrangères Nduhungirehe Olivier et de son ambassadeur représentant du Rwanda aux Nations Unies, M. Martin Ngoga. Tous, et Tito Rutarimara, dernièrement, qui est intervenu dans une cérémonie commémorative contre des massacres de Banyamulenge qui sévit à Gatumba au Burundi. Il s'est mis à parler de ces discours stigmatisants, offensants contre les Banyamulenge. C'est juste après le discours, les propos des discours de Tite Rutarimara que Fayoulou aussi a renchéri dans le même angle. Et nous déplorons cela et nous nous confions, nous nous sommes confiés. Depuis lors, entre les mains du chef de l'État, entre les mains des institutions, nous mourons pour la République, nous mourons pour les institutions. Et au reste, ce que Tite Rutarimara est en train de propager et puis relayé par Martin Fayoulou constitue des troubles à la quiétude de la nation congolaise. Mais tous unis, nous vaincrons malgré le débat. Travaux ya lutte anti-érosif na commune ya Selemba ou plus précisément na camping et commis na niveau nini honorable Maontone Moussiloi élu ya Selemba ou Salaki descend sur terre. Ayambamaki kitoko lokola roi avec un pacte paix idéologie yenani
chouchou ya bana Selembao, Eli ya Kinshasa, plus précisément na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilwei, soso ya mboka matembele ya simandaku, eratakate jamais erata. Ezalaki bongo à l'occasion ya lancement ya ba travaux anti-érosifs na cité camping na commune ya Selembao. Ndenge kaka bozali komona boye, ezalaki somme plein à craquer, niata muninga senga pardon, population ya commune ya Selembao, toutes catégories confondues, ba papa, ba maman, bilenge, basi pe mibali, ba accompagnaki oyo ya bango molobeli, po esengeli boye bake, misala oyo ezali kobanda, ezali suite ya ba plaidoyer ebele, oyo honorable Maontwene Musilwei, asala na ba niveau nyonso, en fait que ba travaux ya lutte contre érosion na cité camping, et les cas parmi ba priorité, ya misala oyo esengeli esalama. Molobeli ya banagal, honorable Maontwene Musilwei, akitaki akei asali constat ya évolution ya ba préparatif, notamment ya présence ya bangers mobilisés, ainsi que aménagement ya site oyo ezali destiné pona koyamba yango. Nani mokonzi Selembao? Nani mokonzi Selembao? Donc tobandaka boka bapine aba basalaka. Uta wapi? Donc tobandaka pona bambula ko yako boka bembonis basalaka. Uta wapi? Donc toto kufana bina wa kolera hernios basalaka. Basalate. Boyebi bino banso. Ndenge na bandaka kosinda awa na ba tractopelle ba ben hôtel de ville. Boutumo ipokwa pona koluka comme moi un plus comme contribution à biso pona ko stabiliser ata érosion oyo. Bon monaka une fois na yaka awa na bata OVD. Bon monaka na yaka ana ba conseiller municipal. Bon monaka na betandi moke na kenaka tipa ya déjà OVD. Pona ko plaider ka eloko oyo. Elelo ezali mokolo ya kopesa nzambe merci. Merci. Parce que il fallait Maontwene azala na mandat na ye oyo pour érosion oyo eza solution. Matete madame. Sur place Kakawana, honorable Maontwene Musilwei akutanaki na le général Charles Mambi Kabeya, chef d'état-major ya corps ya génie militaire, et longo na ye ba échangeaki pe bazwaki ba explication claire et nette ndenge misala oyo ezali kosalama. Très satisfait na démarche ya élu ya Selembao, le général Charles Mambi Kabeya, chef d'état-major ya corps ya génie militaire, asalaki communication oyo. Alors l'autre Tuyambi et honorable Maontwene la même occasion qui lui aussi a un souci, a une préoccupation pour y babisani to sala awa yango wana nazali awa pona pour expliquer ye bisani to sala awa sur place na camping suivant érosion bomoni ya monene so sali attention te ça risque pour quartier mobile pour isa yango yango wana to anticiper yango to ye avant pour que tout meka kubunda contre l'érosion pour tout ça. Voilà, tu as le sol awa. Bakonzi ba décider que va faire ça ba militaire puisque tout là na expertise na musala ya nini na kanisi bana ya Selembao ba yebi ndenge to sala ki pona aussi ça érosion o ya kitokimosi aussi ça yango érosion o ya badjading ya libulu to sisa yango na Sekomaf tosisa yango pe na Kimweza ga tosisa pe yango. Alors expérience wande tindi bakonzi bapesa biso misala oyo potubunda tosisa pe yango pe tosisa yango. Na tourna ye prenons parole au cadre ya ACP parti cher ya sénateur Jean-Tiningo Bilambaka, honorable Maontwene Musilwei, soso ya mboka matembele ya simandaku, eratakate jamais erata, azalaki na bamo juste. Selembao totike ezala na bana Selembao. Mboka na mboka ezala na bakonzi nango. Nga nazo mikumisa nazo na sengo makasi parce que il fallait loko salama na tanga na komi mokonzi. Mokonzi nyo se uta pa nzambe. Et ça pa matin nzambe achakinga. Baleka leka. Achacha ba makelele. Tabuso ba koma awate.
totie makelele toyawa toposer ba premier pas tant si bonne volonté toza nango toke komona ba déjà OVD après si ba gens OVD to sali ba descente ensemble là-bas ba palper au doigt ba grandir la érosion ba non non faut to sala quelque chose ba chengi biso liste ya ba érosion c'est lemba to pesi 76 érosion ya c'est lemba ba kiza biso réception et le lot toza le sengo ya komona musala ko bana merci mingi na population ya Selembao oyo bazo continuer ko pesa biso confiance bo continuer bo lembate na Selembao mokonzi azaka moko baza mi baleti prochainement so baye kochira bango barrière mutu azana kwena ye Nesengo na mutema population oyo ya cité camping ba communiquaki boye tozana camping to nyoko mi po awa papa na ngai libulu oyo bandako bato ke neti biso je suis un témoin oculaire lipo na biso kenda papa député Mamado Sala on le félicite Damba Sungaye akene liboso Mamna Simba comme ministre ou président honorable na biso asale la biso bolamu wana nzambe akota kati na ye pwete asimba Fati Beton asimba Chantiningo Bila asimba Maondwani honorable mwana Selembao ya solo douane sengo ya kovote. Merci d'abord na honorable Maotweme na litsa nango pona Selembao toyebi ke Selembao mobimba eza entouré na 57 mabulu mais honorable Maotweme azoko bunda pona yango en tout cas bande kona biso to Selembao tozala tout soutien à 100% na Maotweme to pesa maboko ba mama ba papa jeunesse ya Selembao en tout cas biso tout la muka Selembao telema sur Maotweme papa Maotweme toleli yo papa sans yo biso to vivre te pour ezate mai passe nyonso kaka passe bana mwa batanga bien ezate papa tia biso maboko papa toleli bana yo mwana na biso to botaki 9 mois yango na sengi papa nzambe atinda yo ka liboso okozonga ta sima mokolo moko te to pamboli yo papa bokanisi esili te juste après descente oyo population ya commune ya Selembao basengaki batambola makolo elongo na molobeli na bango façon pona bango ya kopesa ye merci mingi pe ko réaffirmer soutien na bango na baction na ye tala ya kosamba ezate mboka na mboka ezalaka na bakonzi na bango ya commune ya Selembao leader azalaka se moko Maotwene Musilwei awa na Selembao population elobi Ucheli baya balambeli yango qui dit mieux que yo oui Lutte contre maladie à virus Ebola, c'est le 16 000 doses, il y a vaccin. RVBO et Kitaki na Kinshasa, réception dans Salamaki, na ministre il y a santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Fabriqué en Allemagne na MSD financé na Gavi, vaccin RVBO, vaccin contre maladie à virus Ebola et Komaki na ville province ya Kinshasa depuis lobby eleki ministre ya santé publique Dr Samuel Roger Kamba ne a réceptionné qui premier lot il y a 16 000 doses na aéroport international Yanjili sur les 50 000 doses au Ezali attendues. Vous savez que la RDC fait face à une épidémie d'Ebola qui est très sérieuse. Une épidémie qui a déjà fauché des centaines et des centaines de nos compatriotes. On est déjà plus de 2300 personnes décédées. Et une épidémie qui a déjà fait plus de 5000 personnes touchées. Et on s'est rendu compte effectivement que les seules mesures de santé publique devraient être accompagnées d'autres mesures, notamment les mesures médicales. Et donc nous avons dans notre planification décidé avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin RVBO, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Ben, nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin
en sachant que il va y avoir deux phases. Une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. Donc nous avons pu obtenir ce vaccin grâce notamment à tous les partenaires qui interviennent dans la vaccination, dont Gavi, pour pouvoir utiliser ce vaccin. Là, nous recevons aujourd'hui le premier lot de plus de 16 000 doses, et en sachant que nous avions déjà 2000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins, et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Mais vous savez que dans le dispositif de riposte, nous travaillons aussi sur le traitement, et ces recherches vont nous aider à protéger nos populations. Et Sengel Boyebake vaccin Oyo ezalaka déjà utilisé en 2018 pour lutter contre maladie à virus Ebola awa na République démocratique du Congo. Et yo assainissement ya ville province ya Kinshasa ezalaka na kombo trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na konyoso ozwami fini ba makambu ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambu ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambu ya kobelelaka matiti poto moni biso nyonso makambu basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te pour l'environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko kin label. Désormais bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG centre de santé atabino batu ya ba supermarché ba particulier kuna na bandaku eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala na bakonzi ya mboka gouverneur ya ville province ya Kinshasa ministre provincial ya environnement message ezali se moko bo soutenir initiative ya mwana mboka Alain Bolela na entreprise na ye Trash Pick-up po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up suka na boule suka na idéologie. Hey yo oui. Na Kinshasa na service ya sécurité bakangi mwana mobali moko azali na 13 ans kasi azali kotambola na munduki ya solo bolanda. Tozali bel et bien la ville province ya Kinshasa esika wapi ba force ya sécurité batie maboko na mwana muke oyo bozali komona azali na âge à 13 ans kasi makambo azali kosala lokola mukolo. Botu nanga nini na yokite botu na lisusu nini lisolo yangoyo. Mwana oyo bakangi ye na munduki ya jouete kasi munduki ya solo GP en plus ezali na ba munition bolanda lisolo neti kaka bozalaki eto na GP komone na GP penaza lo kutaki GP ezali kota ba koti GP yango ama mabe ye na GP pétrolier GP peza kota ba konti yango pe GP yango wana ana GP quoi yana na ni de chargeur des atis oui il est chargeur imona ndokia oyo ezaka ba bio ya ba vena biso kaka ye le msa parade kaka masa tu le kako
Ah, petit mabe. Na ba munition. On a vendu na olandela wiki. Busumu eza mpanzi wana. Mais on a bomi da bapiti. Hein? On a bomi bapiti. On ba fui ba kiswa penzi yango. Na morning alongwe. En tout cas, oyo penza ezosenga bo coincé mwana oyo makasi kino akolakisa bino esika nini to pena ninde apesa ye munduki oyo tozolela chaque jour insécurité na ville province ya Kinshasa kasi tala makambo ya somo esalamaka awa tolakisi boye na population bazali pe na posa ya koyeba suite ya dossier oyo. Pardon, batu bavandelaka ba dossier oyo penza bo vandela yango te population lobi bazali lisu likolo ya lisu po biso nde tozalaka mingi ba victime ya ba criminel. Affaire à suivre. Maga FM ya Mokola Lelo Komi na suka, merci pour la confiance et fidélité. Page rose, l'édition à Mokola Lelo. Boutique à tous souhaiter joyeux anniversaire à l'ingénieur Trésor Mbala, ingénieur patron Mbala Mukuna. Le maestro a dit célébrer Mbotama Naye Mokola Lelo. Faites mon les amis que Salama, vous avez dit Kolia. Et qu'on est là avec Impact Pédagogie. Profitez bien na Mokola Nayo que du bonheur. Bon, c'est pas qui. Naba image de ça. Merci Mingi na l'infatigable Torres Atibo Zalaki. Nasi ma caméra régie finale. Ici Mamaki na directeur technique Nabiso. L'ingénieur Gelor Mouya alias Koko Mouya. Bamata. Bakitaba Balukona Mabele fils Maniboika Machine. La préférable. Nakeko Luka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te